Parce que Karine on peut s'amour na mbebele. Ni no batalobité na kombo Karine. Ni no batalobité na kombo na e. Tout. Et ça déjà la balobi nyonso bato si balobi. Karine Azandoki, Karine Sibabakisi, Karine Abimana Bedingwe, Karine Toyoki déjà trop ya Karine. Toyoki trop ya trop. Tu éviter. Ça va la biso sunini ya sika to éviter. Tout le monde a que Karine a aussi ma bécala. Mais le quand même Karine vit naie et comment moi changer à continue à moi chemin moussou. Mais chemin Karine a contre le tout le monde a Karine a femme mariée. Le Karine a femme mariée. Aza moi si abatou et puis le Karine a simbi moi na Arieta et puis Karine a sous na zemi bientôt zo bota moi na sous bébé Evie Junior. Siko. To bono kota kana makambo Karine. To bono kana ba makambo Karine. Evie azaki wana va kutana Karine. Evie azaki wa to monde qui Evie azaki na relation na moi si na ye to monde ndeni moi ça Evie qui na TV alobaki asalaki ba makambu na ye alobaki ti to monde ndeko na biso mo ya journaliste aye na ba voice ya Evie Kikuli o eningisi sur internet abazaka ko bimana Evie abanda relation avant Evie. Mais tandis que tous les gens qui ont réseaux sociaux, ils ont dit que Evie wana aza gigolo. Evie aza gigolo. Evie atangate. Evie na Karine Mokonzi, libala na bango. Doso comprendre. Au juste, il faut biso to la nabanan. Tout est dépendant de la biso ba téléspectateur ba bazo baté. Ba za rappel a besoin à moi bebaye ba comprendre ma kamni toye bisabango. Bandeko nanga, tant que tu es à la TV, tant que tu es à Makambu, il faut te le dire la vérité. Avant Karine Nazaki na zemi bato mususu baye balobi Karine Nazana zemité akosi. Lelo to moni Karine aboti mwana, to moni Karine Mokonzi azo présenter mwana na epa nzambe, ayeko présenter mwana ne na maboko nzambe ko tika mwana pa nzambe. To moni biso tu mwana. To moni Karine abali, batu balobi Karine abali te mais tozo mona na miso na biso to ta na internet na ba data ba crédit to somba la mbongo na biso. To moni total que Karine abali. To moni mariage à Karine Mokonzi na Poto, to moni mariage à Karine Mokonzi na Kinshasa. Et Sili. Lelo to moni lisusu concert moko kaka lisusu ya journaliste abimi lisusu na kati ya masolo ya Evie. Mingi lisolo te robeta vraiment. Donc analyse la biso o na ye nango na midi oyo eza mingi vraiment le solo wana. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti. Nazo pe sambote na lingina pe sambote na ba oyo boza wana pe pona ko encourager nga ba ope boza wana pe pona ko talisanga pe ba défaut pona musala to bongisa on fait que to kende liboso na pesi na merci na nzambe o ceux qui na temi liboso na bino eza makasi na ngate eza na makasi nzambe parce que ndaza mettre à souffle de vie et puis na pesi mbote na le boss ya King français Yannick Wenge bisiko za bambote na yo na bosanité balobi numéro 2 nga benga ke mingi numéro 2 wana mastalanga kati mastalanga depuis Congo balobi Erzu Mbayo journaliste à l'équipe bango na ba mais babi ki bonzambe zande belé kati ne ba l'équipe bango ka na ki et puis na bosanité na Sarah Boyika la top modèle la petite Augustin babi Augustin la petite sexy chez Ma Chantal wana place de Kutanara et puis na bosanité na Fallon Munani ya maître Tchétché bambote belé pa na yo Irène Madiani motema ya Fabien Tishwaka bambote na yo et puis na pesi mbote na famille na ngai ndolo mobimba bisika bozali Maurice ndolo mukonza bandoki bambote na yo Nzombo Faustino motema ya Magindolo bambote na yo na pesi mbote na nga na Vincent Onokoko et puis na toute la famille Onokoko mobimba bambote na bino bisika bolanda nga balobi sans oublier on a bengaka le king veut dire le king Casse bambote na obisiko zali donc nzambe mo zala wana vraiment azo soin na vie na yo ndika na ebisa bino liso na nganini o na elibino tozo beta sikoyo tolingi to mekana ko beta na bino to mekana ko partager na bino analyse oyo na ebite soki na kozala na raison na ebite soki pe na kozala na tort quand même tout le monde so to bito comprendre depuis Karine à côté na kati ya réseaux sociaux et ça d'abord belé
et Rosa taba 10 ans boy aza dans kata réseaux sociaux abano sa ba makam na ye to moni combien plus ndeni Karine azaki na batu oyo abimisa ki pe pembe na ye bato Karine abimisa ki bato Karine yaki na bango lelo basali groupe na bango oyo ezaki bongo équipe nationale to moni ndenge ni équipe nationale et panzalaki mutna mutu azwinzela na ye to moni balekechu babimi to moni ba Joël Cho basel ba mangam na bango na ndenge na bango toujours dans le calme et puis le to moni Karine Mokonzi atikali toujours ko évoluer na groupe na ye moko atikali ko évoluer ye moko wana tango abimi Congo akomi bongo na France Karine Mokonzi azosa makambo na ye mais siko soki tozobeta lisolo babi elongo nyonso zaka ne bandele za rappel na suka tozo ba analyse au total na TV to moni aba Karine azaki na zemi bato mususu baye balobi Karine azana zemité akosi lelo to moni Karine aboti mwana to moni Karine Mokonzi azo présenter mwana na ye pa nzambe aye ko présenter mwana ne na maboko nzambe ko tika mwana pa nzambe to moni biso tu mwana to moni Karine abali batu balobi Karine abali te mais tozo mona na miso na biso to ta na internet na ba data ba crédit to somba na mbongo na biso to moni total ki Karine abali to moni mariage ya Karine Mokonzi na Poto to moni mariage ya Karine Mokonzi na Kinshasa esili lelo to moni lisusu concert moko kaka lisusu ya journaliste abimi lisusu na kati ya masolo ya Evi mingi lisolo te robeta vraiment donc analyse na biso o na ye nango na midi oyo eza mingi vraiment lisolo wana to moni ndeko na biso moya journaliste aye na ba voice ya Evi Kikuli oyo ningisi sur internet abazaka ko bimana Evi abanda relation avant Evi mais tandis que tozomona ka na kati ya réseaux sociaux ndenge ni bolakisa biso oyebisa biso ke Evi wana aza gigolo toyoka bato bazoloba Evi aza gigolo Evi atanga te Evi na Karine Mokonzi libala na bango dozo comprendre te au juste il faut biso to la na banan tout et depuis non bato batala biso ba téléspectateurs ba bazoba te baza rappel a besoin mo baye ba comprendre makambi to yebisa bango bandeko nanga tant to ya na TV tant to sa makambu il faut to lo ba vérité je salue la présence de Chic Rose balobi la maîtresse bambote na yo bato batala biso na ba TV de baza bongo baza bizengi te quand même baza bato batanga baza bato bayebi baza bakizengi te baza bato baotala makambo très bien alors mingi il faut to lingaka na communauté na ngai to yaka na ba makambo solo la communauté na biso toza bongo toza communauté congolaise il faut to yaka na ba vérité en fait que to aider bato so Karine osa mabe to ya na TV to lobi ke no Karine osa mabe so Karine okosa to ya na TV to lobi ke Karine osa nini azokosa ezate que so Karine osa ni makambo malamba to omona to yaka to bandokosa non na vie de tozala boye to kokota mayana leki mais to koza na étoile moroté to mona Joseph abotami na ba 12 frères na ye azaki 11e mais étoile oh Joseph azaki nango eze étoile ezaki pa ba frère à Joseph telo photo ye barango eze loko photo ye bango to mona David azaki na ba frère na ye mais étoile oh David azaki nango eze étoile oh ba frère à Joseph bazaki na honte photo comprendre Karine azandenge na ye azosa makambo na ye ngana penser ceux qui tobi tolo ba ke muto da to faze to moni ke non aza zoba aza illettré aza muto atangité ça sert à quoi landa toujours makambo ya Karine c'est que ko ki pour landa makambo na été faut ko tika makambo ya Karine parce que muto wana bolinga kete muto wana bo bengi bolo ba kaza zoba muto wana azosa makambo mabe o mokil mobimbe ezala contre Karine mais pourquoi vous continuez toujours ko yaka na ba makambo ba makambo sur ye ba analyse sur foyer na ye so total le na réseaux sociaux ezate que tous va pas à Karine non mais tout le makambo tout le monde na TV il faut te que na vérité tu as besoin de vérité wana pour to sungana tu as besoin de vérité pour to sunga communauté na biso tant tout le monde que Karine aza osa makambo mabekala mais lelo quand même Karine vit na ye et comment moi changer à continue moi chemin mususu na chemin Karine na compte le tout le monde Karine aza femme mariée lelo Karine aza femme mariée aza mwasi ya batu et puis lelo Karine asimbi mwana na Arieta et puis Karine aza esu na zemi bientôt zobota mwana nsusu bébé Evi Junior siko to bano kota kana makambo ya Karine to bano ya kana makambo ya Karine Evi azaki wana avakutana Karine
Evi azaki wa tout le monde qui Evi azaki na relation na moi si na ye tout le monde ndeni moi ça Evi qui na TV alobaki asalaki ba makambu na ye alobaki ti ye moko pe Evi le qui na TV la beza relation ya kalababo ya na basili lelo moi ça Evi wana afandi na place na ye calme ce que zakata moi ça Evi ayaki na message mo ya bon to ngai to comprendre pour te mamba bolingo za compliqué te mamba bolingo za la compliqué. Moi, je suis des choses qui sont facile quand tu es au tikaye. Le bâtiment, ceux qui ont décidé, moi, c'est le binom, le binom, tu as chemin. Mais la bateau, c'est décidé, tu as se retrouver quelque part dans la relation amoureuse. Pendant le monde, il y a bongo. Mais si moi si on a été mutu mususu et puis mutu on peut ozo lobotali ke mutango pas marié oza pena mobali na yo oza pena bana sikoyo ki dinitango ya biso basi tozo tiaka ngo mingi wapi kilongo ya biso basi tozo tiaka ngo wapi. Pourquoi chaque fois tant mususu mutu avaya po mutu azwa likambo po mutu ayebana il faut yakana kombo ofinga Karine non. Bamakambo tokosa na bande na biso moko eza ebele bamakambo eza ebele mutokosa na ndenge mo seni obimi ba musicien na biso bazano ko yepela bakambo ba musicien et ça la peka bien mais ça ka tike tom susu muninga azo raisonner mti ba libala na ye azo raisonner bamakambo mususu bobimi sele ba blo mususu ta motema ezali banga te motema tozana ngo ezali banga te za motema ça rapasi. Et ça motema moso likamboye pe et ça la rapace au monde pe au lelio qui passe à mon pe au simbika au telemi mais tout le capé mon copé ça ndeko na biso qui mais après tout asa toujours ndeko na biso Karine asa étranger te Karine asa congolais so abotan pe na carte Kinshasa capitale asa ndeko na biso que ça soit Karine abotama na Lubumbashi abotama na Mbujimai abotama na Équateur abotama place wapi mais asa congolaise tu as la place na biso nazo comprendre nazo kama lelo comment ndeni biso to memela msana biso na YouTube nazo comprendre msana biso to memela na YouTube vraiment na ndenge ya mabe tozo memela msana biso na YouTube vraiment na ndenge moko boye nazo comprendre donc na ndenge mo bozo sala mabe makasi donc il faut finga il faut loba il faut bimisa ba makambu non to ko sala musala ngobongo te il faut tout ça la musa faut tout la vérité lingo tout batba lingilo na vérité na yo ata ozana désabonné non mais ba lingo kaka bazo lingo ka na vérité non ozwe na ngona TV qui peut-être ko lingo comme na 1000 abonnés na 10 000 abonnés mais ozwe na lokuta vraiment ezamala muté pour na ndeko na journaliste vraiment eza conseil na lina pesa yo osa déjà muto yeba no sala kombo na ba mirador bo ça déjà ba succès belé okoka pe ko yero na ndenge mo boye ngeza la bien mais na ndenge o yeli wanda ba pona dignité na et puis kilo na yo moko mwasi eza vraiment malamu te pour supposer que tam mobile o yo zala na e atali biloko wana o lobanini belle famille na yo ba lobanini et pour ça déjà maman ozala mwana vraiment ba biloko bongo ezo za malamu te na communauté na biso et yo zala malamu te. À chaque fois, tu as un combo à Karine pour tous il faut te regarder un combo à Karine pour tous la beauté. Tout ce qu'on a un combo naïe. Osa qui est moutolingo, oui vraiment dans ma cambo ils ont concerné plus beaucoup. Yomo koyo le baron à TV zamalamu. Oye la vie na yo femme yo sale mission le binga yo beti histoire. Ya bata ozaro le kana TV, nazaro le kana TVT pour na sala ki boye, pour na sala ki boye, pour na sala ki boye. Siko na na TV. Bon ezabe mututo comprendre vine za ki boye. Ndeko na biso moi si a traversé makambo boye ngwana zaki na TV tout monde qui ezala bien batu ba yoka yo makamno ezala bien mais ce qu'on a ndenge to yela oyo na balokuta evi pas za mobali Karine mo pendenga za bongo ayebi ke evi za mobali donc ayebi ke lobby ndenga okota ndako wa libala ayebi ke lobe ko yoka pe ke evi pas dragaki evi pas mena moi simsu ayebi parce que bal batonda atendenga mibale za bongo mibala tonda na été et puis evi azapena no gêne donc azapena na makasi na nzoto arofanda pena Karine boye akobima pe ko tricher et eza nango loko eza normal pour na ba mibale eza nango normal et ko kina ngo ya mais ça te peut-être evi ko ke tamso alingi moi si oye nango na TV no wani za ce qu'on a sensé
On est à sensé. Biloko toyeba ki on a kala mibali nde bazako sambwisa biso basi. Mais les choses graves biso basi to komo sambwisa mibali nazo comprendre te ko minini. Nazo comprendre so le côté. Donc valeur na biso basi to longoli ki valeur na biso basi na éviter pour na valeur na biso vraiment basi ezali sous te. Biso vraiment basi na kati ya réseaux sociaux to ça mama be et belé photo changer. Il faut que l'inga plus de temps pour la vérité, que ça soit msala au sala, que ça soit image au ya na on a TV, mais ya na on dit la vérité. Na ndengi te que to pesa ba porte, to fongola ba problème to sala ba non, parce que Karine on pesa mon mambo belé. Ni na batalobité na kombo Karine. Ni na batalobité na kombo na e. Tout, et ça déjà la balobi, nyonso ba to si balobi. Karina Zandoki, Karina Sibabakisi, Karina Bimana Bedingwe, Karina Toyoki déjà trop ya Karine, Toyoki trop ya trop, tu éviter. Ça va la bise sounini ya sika, tu éviter. Parce que c'est beaucoup déjà trop. Moutango pasaka wana Karine ngozo silate, aza toujours na kacha msala na ye, aza toujours kaka ko évoluer. Le contraire au lieu que tout moutango ndi ba makamunezo ya kebele akoya. Mais Karine a ça toujours évolué. Ma kamnezo mataraka kazo po maraka musika abala kite lelo abali. Azaki na kin ake poto. Lelo abali batazo finge. Lelo aboti batazo finge. Asali batazo finge. Bozo mona teke. Tozo perdre pe tango ebele. Liero avancer na makamsu super mutumso tali pe vina yo. Omizo no bi bana bando finga Karine. Na sali nini. Bana bando finga Karine. Na zui nini. Bana banjo finga Karine na sali ni mo be photo sala ba analyse mo boya bongo mo ko fongo ifaza tiro no sa analyse na nde na fingi Karine na zui nini ne changer pour na ngai nini ebongi ba analyse wana zo sa matin et vous allez toujours ya mafinga pour on le ba ke mafinga etonga raté ezamba mafinga mso muto afingi yo e fongo le lioport ezamba mafinga mso muto afingi yo e pesi yo pe ba makamu do to mona TV komi bongo muto kutu so aya fingi e pesi mais ce que vous en a sens te. Vaut mieux que garder silence pour mettre à ma Karine Kara, moutamtazo à charge, moutamtazo à soin dans ma kamounaye ou eza concernant vie privée naye et zamala mumingi. Et puis moutomona qui n'a pas progressé à peine au liboso. Mais vraiment car chaque temps son aka dans ma kamwa Karine, chaque temps aka dans ma dossier sika Karine, vraiment sans blague, tout ça va évoluer te namni nabiso. Tout ça va évoluer. Comme on dirait pour YouTube, mais il faut qu'à combat Karine Zala. Pour battre na abonné, il faut qu'à Zala combat Karine. Non, non. Et moi peut-être comme on a dit, maman yo bête dans ma combat Karine Kara, donc peut-être ma Karine Kara t'as 2 ans. Total la sto Karine aux Andes. Il faut que tu tika ma combat Karine, bon pensa occuper ma combat Karine. Beaucoup qui m'a dit que ça va m'amener à réussir, et ça qu'on s'engager, à échouer, ça qu'on s'engager qu'à y. Mais tant Karine a sali batuboye bolobi, ça l'a vraiment bien, parce que tout ça a évolué, tout ça a changé, rien ne change. Tout ça quand la carte est là au mokoana, tout ça quand la carte est là au mokoana, non 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 non. Et ça sens au moins même si ce biso baninga ba mon ninga moi ça soit quoi adorer Karine na TV, ce n'est pas bien. Moninga moi si aroya bandi ko fingane Karine, abandi ko posta maka, et ça malamu te. Karine pas besoin de faire de kimia, ça peut besoin de kimia à côté de ma ramune, le ça comme maman, azora so mobali naye, azora so mwana naye, azora so ya la Chine naye ba makambu naye. Vraiment ezamala mumingi ke mutna mutame kana ko so plus beaucoup soin na makambu naye o eza yo privé et rozala bien makasi vraiment yango zaki analyse nanga plus o na ela kibino to ebako ko kabolango na bino vraiment bisika borozala ba o bo comprendre mabe bolimbisanga ba o pe bo comprendre malam toujours bo continuer toujours na ko s'abonner bongo na site na biso o eza bongo Kin France borozala vraiment des sites pour na ba makambo ebele ba information ba news ya ndenge na ndenge ba analyse toujours so toza minimi vraiment na kati ya domaine ya analyse tozala toujours wana pour na ko sala ka ba analyse na biso ko pesa bino makambo ezolekela bino vraiment borozala toujours ya ko sepela na bongo na suka ya émission na ngai ba o boza d'accord na nga vraiment tika boza toujours d'accord na ngai ba o pe boza vraiment d'accord na nga ko s'engager kaka binomoro biso awadash na biso zali kimia et le kimba sous na douleur donc toza un système où toza ko évoluer nango kimia le kimba sous na douleur na pesi ba mbote na bino to ba boza liboso ba TV na bino bozolanda biso na ba téléphone na bino na pesi bino bongo ba mbote na pesi ba mbote na la maîtresse Chic Rose bambote na obisiko zali babi vedi yenda kangi makambu ana kata jobura et puis na bo sanité na espace kitoko ba pesa biso na 28 bambote
na bosani te na pesi mon vieux eyenga bambote na yo et puis na pesi lisusu mbote na bengake maître Tiangu bambote na yo ebele bisiko zali hein balobi liboko électrique master ngai Lydia loboko atika kolamba na défaut bambote no bisiko zali Lydia hein liboko électrique Lydia Tinker liboko électrique bambote na yo bisika ozali et puis na pesi mbote na batu nyonso tu oyo tozaka na biso awa na kati ya émission na biso na bosani te mon vieux fiston na pesi mbote na fiston engola hein balobi mon vieux depuis bakin bambote na yo et puis balobi Chiki Rose wana ya biso tobetaka tolo wana ya biso depuis ba Congo vraiment bambote na yo la maîtresse Chiki Rose motema boboto etonda wana et puis na pesi mbote na Obenzau na pesi mbote na ngai na Jo Kasai motema ya Bobette Kasai bambote na aussi kaza ma petite privée bambote na bino tu ba botala vraiment émission obo s'abonner toujours na site na biso borozala de site pour na prochain numéro bo raté et la bino na banda kuna bino vraiment merci à la prochaine numéro bye. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti.